namo, kurera namo. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino sito ba bolinga maman Eliane ni tuna pesi bino ba mbote. Ba ebwe abarzenu. Muko wazima, malukai, moyo, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mazo ba télévision kimi ezali. Neno ba toujours ke kola lokola muka eza habitude d'été. Ce qui nzamba pesi un peu ma bomo eko ba na okumisa nzambe, ko pesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Merci mingi na bino sito ba bolinga maman Eliane, tu no ba go separa maman Eliane, tu no ba go taka ba mission maman Eliane, tu na pesi bino merci. Ebele. Ce que zamba no aliboso de kokuta na kosenga no s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié. Oye baka soki émission eska ekoti na kati ya chaîne na biso ekosa malamu. Ndeko yo pozo tala nga na kosenga na yo zo tala nga bo partager bo partager ba émission ya maman Eliane Nitu. Biso a to sa ba émission ebele, to sa ba émission culinaire, to sa ba télé-réalité, to sa ba émission na biso ba conseil, to sa na ba vlog. Donc awa na Eliane Nitu TV o sanuete parce que okuta na kaka okuta na kana loko moko kaka osanini ekosepelisa yo mingi na loba ke so koza mutakanda kotala ngate po sepela no na ngai te so mukoza fanatique révolté kotala ngate po sepela no na ngai te so mukoza mutaketo oza mutamotema mutema likundu oza mutamotema ngai oza mutamotema mabe kotala ngate surtout yo na ye kuna sokoza mutakanda kotala ngai te po osanini okosepela na yo na ngai te bandeko na likamo ko elinga ya wale toi dimanche toza le 2 janvier le 2 février 2025 le toza le 2 février 2025 bandeko na likamo ko elinga ya likamo ekwelinga na ebisi bino bandeko na ngai likamo ekwelinga na solution nango te o ekwelinga na solution nango te likamo ekwelinga solution nango eza te na kokumela te na ozana nga bref na zanga mokuse parce que na nga bapaya na ozela bapaya mo bazoya asikoyo avant que bapaya baya yango na bite na profiter na sona bino kaka ata mwa 10 minutes avec na yamba bapaya waya kalate babolingo yo bolingo ekomi bololo bolingo ekomi ngai yo bolingo ekomi bololo bolingo ekomi ngai bandeko na ngai tolobaka ke se marie pour les meilleurs et pour les pires biso mona kati ya monga na biso Congo to ana bikolo mosusu elingaka kobala na te na moko jeune moko abenga kinga lobi abina maman Eliane abenga mpona makambo ya service traiteur abina ka mama na okindo bala mena biso libala na okindo bala ba problème famille na nga balingi mobali na nga te po aza moluba ngabi katuka mbadi yesolo wana famille na nga balingi mobali na nga te po mobali na nga aza moluba mais na okindo ko bisa bino na bisa bino za na zo bisa bino kama munene oyekweye yango ekweyi wapi ekweyi na États-Unis bozela bola nana likamo na ba mkesko na episode kama munene ekweyi linga mama Eliane Nitu likamo utapi uti États-Unis bino boyebi nga naza moto ya service traiteur la Providence na saka msala na nga soza na besoin kosala fête na kitoko wana besoin kosala mariage na yo wana besoin kosala fête o babengi fête so penza moto aye penza senti que non penza bazwaki traiteur ko hésiter te contacter mama Eliane Nitu numéro na nga yango wana ezo défiler so tokomi na mois de mai donc nazo kokisa 17 ans 17 ans de service traiteur la Providence 17 ans de carrière 17 ans de succès 17 ans parce que nzambe tango apesaka nzambe tango apesaka c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit so nzambe apesi moto akobotola azalaka te so nzambe akangi porte moto akofungola azalaka te so mpe nzambe afongoli moto akokanga mpe azalaka te surtout na mois de mai 2025 nga mama Eliane Nitu na osala 17 ans na mosala nga service traiteur la Providence. Wow, nzambe tata merci.
merci mingi pe pona ba marié année au 2025 o bosu bosali sali ba contrat na nzambe apambola bino mona na jeune fille na ngana bisinga mama Eliane na mobali na nga mingi kasi ba famille na mbali na nga te po mbali na nga za muluba ngabi boy mozekoni abi ongai naza mutabandundu batabandundu depuis quand beaucoup mo boya batabandundu babala baluba depuis quand est-ce que ezalaka depuis quand ba para bandundu ba telemera ke babala baluba te tata batabandundu bandi bankoni depuis quand makambo ya bikolo mobutu asilisa yango banda kala tata bo moko mama bo moko ekolo be moko mama eza mambo tango akala koma bwana poto mwana nga bala bozoni na mobali na ete po mobali na za muluba atabino moko eske ezalaka te yo na ngalo baboy po likambo ekwelinga lelo ezepeka makambo mabala oyo peka kama makambo ya bikolo. Déjà biso na biso ba congolais abomone na bitu mutabandundu alingita basala nini babala muluba bapana batabandundu tete tena kusumbala muluba te mwa mosanga bi mama papa boni ngambala ngala tula na age ngana sina komi nango déjà dépassé 35 ans déjà ko tula ngala tula en tout cas ngai na ko tula te ngai na ko bala so bo lia mo ibala ngati na pesa ngo pasteur ba pasteur ko mo lia mo ibala wana na batenga bien en tout cas mo na ngala na ebite so ba pasteur ba mo lia ba mo ibala batu kamunu ko ngai te mo ene ba wana ezati donc makambo yeko ya kamingi unaona oso na bino bandeko na ma famille du cœur na bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille du cœur na ngai bona na nga malamu makambo ya bikolo oyo eza makambo esele kana ngo banda kala lelo soko hotel po mona peza libala ke mutabandondo muluba mukongo eza ka peza société et surtout bino bwana poto bana bakutani et puis mwana mwasa le bimba ma sina tuli na ngana plus de 35 ans nazana 42 ans siko ba paraba kindo boya ngana kindo bala mbali nanga muluba balingi muluba tenga bi bon wana bokbongisa ngana kati libota talisa ba abina talisi bango déjà ke botala nga déjà na sina manezo déjà kotula na vi na bala nanu te na 42 ans la zumu bali fama bona tshila nga susu ngabi wana kaka so ana papa na mama kasi likambo ekwelinga eza boye yana moi mwasi moko abenginga à partir ya États-Unis ay mama Eliane moi je vous regarde quand vous faites les émissions je regarde vraiment les émissions à chaque fois qu'il y a des émissions je regarde les émissions bon maman Eliane je vais être bilingue je vais parler en français et je vais parler aussi à Ringara. Madame, vous êtes d'où? Et c'est la raison pour laquelle même je vous appelle ma mère parce que moi je suis à Rwanda. Je suis à Rwanda, mais je ne suis pas. Mais je sais pas, moi je suis Hutu et je suis à Rwanda. Ce que le problème là, c'est nini. Non, le problème est que ma mère Eliane, moi ici aux États-Unis, j'ai mon mari. Je me suis marié avec un Congolais. Maintenant, le Congolais, le père de mes enfants, j'avais eu des enfants. Moi, je voulais même avoir beaucoup d'enfants parce que j'avais perdu déjà toute ma famille quand il y avait la guerre là-bas chez nous au Rwanda. Quand il y avait la guerre, moi, j'avais déjà perdu beaucoup de membres de ma famille. Je suis même orpheline de père et de mère. Moi, j'ai été récupéré par mon escroc et puis je suis venu. J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique pour venir aussi se réfugier aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis ici, j'ai rencontré quand même le mari congolais. Je commençais à aller à l'église de Congolais là-bas. Quand je vais à l'église de Congolais là-bas, j'ai trouvé un Congolais aussi qui priait là-bas. Moi, je me suis dit, comme il prie, moi aussi je prie, on pourrait se mettre ensemble pour se marier. Moi, comme je n'ai pas de famille, ma maman est décédée déjà à la guerre, et mon papa aussi, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, en commençant par mes vrais parents. Moi, je voudrais avoir beaucoup d'enfants. Maintenant, mon mari congolais ne voulait pas, il voulait seulement avoir un seul enfant. Moi, j'ai dit, je ne peux pas avoir un seul enfant. J'ai fait quand même des efforts, j'ai eu des enfants avec lui. Mais maintenant, le problème que j'ai, maman Eliane, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Maman, elle a déjà tout passé. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Ces derniers temps, moi, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Maintenant, vous voulez encore me rajouter encore vos problèmes à vous. Moi, quand je viens ici, c'est pour vous faire plaisir. C'est pour partager un peu les émissions avec vous, pour vous faire rire. Je vous apprends comment faire à manger, comment vivre sa vie maritale, tout ça, comment vivre dans la famille, avec les amis, c'est un peu ça, le but de mon émission. Maintenant, vous m'amenez encore des problèmes comme ça. Ça, c'est des gros problèmes. Mais ma mère, j'ai vu, comme j'ai regardé beaucoup de vos émissions avec mon mari,
je me suis dit, il faut que j'aille seulement voir avec ma mère et expliquer c'est mon problème, que j'ai le problème. Le problème, c'est quoi le problème? Le problème est que, tu vois, ces dernières temps, comme il y a beaucoup de problèmes, comme il y a la guerre là-bas en Afrique entre le Rwanda et le Congo, maintenant mon mari congolais, à chaque fois qu'on regarde les informations, il boude tout le temps, et pourtant non prie. Lui et moi, on prie dans l'église. Quand vous priez chez qui? Oh, le pasteur aussi, il est congolais. Moi, je suis parti à l'église des Congolais parce que je sais que les Congolais, ils sont gentils. Et surtout, moi, je suis Hutu. Tu sais, entre nous, Hutu et de Tutsi, on ne s'entend pas. Et maintenant, je préférais d'aller à l'église des Congolais parce que moi aussi, je suis Hutu. Quand vous vous dites que vous êtes des Bantous, moi aussi, je suis Bantou. Ah bien, na quoi c'est dans tout le monde. Après, le vin ma mère, maintenant le problème, depuis la guerre a commencé ces derniers temps là-bas au Congo et au Rwanda, quand on regarde les informations, on regarde les émissions, dès qu'on avait seulement annoncé que Goma est tombé, mon mari fait que bouder à la maison, il fait que bouder, bouder pour Nani, pour bien bosser pour banana déjà. C'est le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est ça même le problème. Le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Même si le Rwanda se bat avec les Congolais, moi, je ne suis pour rien. Et l'amour, c'est l'amour. Si j'avais voulu épouser un Hutu, j'allais le faire. Mais comme j'étais tombé amoureuse d'un Congolais, j'ai épousé un Congolais. Maintenant, le Congolais m'a amené tout. Il faisait que bouder. Il a pris les dialogues à la maison. Il m'a dit, il n'y avait plus de dialogue à la maison. On pas plus de dialogue à la maison parce que avec le problème, c'est de net quand on regarde les informations. Gomekei. Et le Congolais est très fâché. Et en plus, le Congolais aussi, il est de Bukavu. Il est de Bukavu, d'accord. Donc, frontière côté, beaucoup de temps qui c'est ça. Mais le problème est que au moment où je pars comme ça, mon mari est parti de la maison. Votre mari est parti de la maison. Mon frère congolais, mon frère à moi, le Congolais. Il est parti de la maison. Pourquoi est-ce qu'il est parti de la maison? C'est ça, je ne comprends pas. Je faisais après quand même pour vous dire que mon mari est parti de la maison, il m'a resté avec les enfants. Moi, je voulais avoir même beaucoup d'enfants. Lui, il ne voulait pas, on a eu seulement 2 enfants. C'est quoi maintenant? Tant qu'on a le qui va zu Goma, mon bali, déjà, tu as bitumba. Pour ça, on a RE quand on a pas mal à l'olem. Tant bitumba bitumba bien mobile koyoka na kati ndako ezaki sauté bazoyoka na sauté donc mobile abiso alambi mobile azolia te congolais aolia lisusu te parce que comme kana souci aolia ndenge nini tala kutu gomese ke kala te ba okota na Bukavu na olia ndenge nini aolia mobile ezako sala souci mais nde to lo baboy ça fait 2 jours mobile akenda ngana tuni akenda wapi abi. Il m'a fait un texte pour me dire que je suis parti, je ne sais même pas si je vais revenir. De toutes les façons, ce mariage-là, c'est toi qui l'avais voulu, moi je ne voulais pas de mariage. Mais quand on s'est marié, là, maman est rien. On peut passer. Donc, on va dire, on a quand même bien, mais c'est quoi? Tellement on a des soucis, on je vais peser dans la montée. Je vais peser bien. Bon, tout le monde a le bané. Alors, que mon bali n'est à Congolais, à Bukavu. Ndé mikolo toza na mbutu na Congo kwa Congo ezobunda na Rwanda ye moi salobi ki azali na ye Rwandais aza Muhutu pokuna ezaka tuti na Hutu abi ye aza na ye Muhutu abala na ndeko na biso Congolais na biso aza pe mutu ya Bukavu sikoyo lokwa aza na famille te aza na papa te aza na mama te aperdre déjà bandeko na ye ebele na kati ya bitumba aperda bango déjà na kati ya bitumba ndenga balana na Congolais na ye wana alingi abota bana ebele kasi Congolais alingaki te Congolais babota ka mwana moko mene ye mwana maele ki bomwasi baboti bana mibale na Congolais na ye abi to vandaka bien tokendaka na église tosambelaka na église pa ba Congolais to vandaka pe bien ba Congolais o ba Congolais zo bazalaka nanga tozaka na bango tozaka bien makambo bitumba oyo ezotala makambo eza makambo ya ba individu eza individualité mama eza makambo ya mboka ngana ba Congolais tozaka tozalaka bien na ba Congolais bandiko nga ba semeki na ba Congolais tozaka bien bayambaka nga malamu nazaka malamu na bango ba fete ndenge ezalaka tozalaka vraiment très bien. Mais mobali nanga akei alobi ke ndenge akeboy ayebi te soki akozonga alobi ayebi te soki akozonga ndenge akei wana ayebi te alobi kozela ngai te na yebi te soki na kozonga nakendo tala plaka bilamba na nyonso eloka na mona etika biloko akindela mosala yango atiki na quelque chaussure oyo na moni wana mobali na ngai akei ngabi mama sikundu binga olela mobali abi mama tayo moko ngai na kana na milia ba Rwandais te
Pour la plupart ba Rwandais balinga ngate surtout mingi ba tout balinga ngate ngana bala congolais na kota na ngana media ba congolais mama siko mobali akei naza na pasi bana ateli ata bana te akei ndenge pa akebongo ndenge akomelenga testo a changer numéro de téléphone mobali akei donc mobali akei raison na ye ya kokende ezaki lokola barwandais baza kobundisa bacongolais et surtout ayoki kene mission ke Goma ekei ye aza moto ya Bukavu azosupporte susu te kovanda na mwasi ya rwandaise kotala ye boye na elongi atala ye boye eyosala ye motema bien te yango wana mpona le pire ya te mpo mabe ekóma te yango wana ye akei wana nde message atikeli mwasi na telefone mwasi alobi bana baleli ah mama papa tiki biso mpona mambo ya bitumba me bitumba oyo biso moto tozobunda te biso toza na papa ngai bana baza na age ne abi mama Eliane mwana biso liboso deja na 21 ans ngabi libala nge kube libala nge humela ti abi libala humela mama mwana liboso za na 21 ans me mama Eliane tala ngai mobali akei atiki nga na bana bavandisi mama na bango balobi mama soki totali na histoire tozomona ke Congo na Rwanda eyokanaka te baza ba ennemi bayokanaka te malgré ba dirigeant na bango ba dirigeant président ya Congo na président ya Rwanda basalaka neti bapesanaka bambote mais vraiment so totali na histoire ke baza de pays moko eza babinemi yo sikoyo balalaki na papa mpona nini pourquoi balalaki na papa yo za rwandaise papa za congolais parce que toi ba demi rwandaise po bani ba basi mibale ba demi rwandaise ba demi ba congolais ko to kosuka wapi sko ndenge papa boyo boy so tu tatuni biso papa bino mama bino bakabona pona nini pourquoi ba divorcer abi ba bala ne ba bala la penza ya pete na musapi ya pete na musapi nenga lobi kuna na États-Unis abi sikoyo bana so batuni bango raison ya divorce ya ba parents babangi baki ba parents biso bakabonaki parce que moko aza rwandaise moi aza congolais mais ça fait trop mais c'est la honte moko abi o aleki utatuni mama sikoyo kendeki kolinga papa pona ni aza congolais il fallait kobala ka rwandais oki kobala congolais biso toyebi ki ba congolais na ba rwandais nde totala kango ke bayokana na bango te mama pourquoi kendeki kobala congolais tala sikoyo papa akei raison ka ya makambo ya bitumba oyo yango papa asimi nzela akesko to kosuka papa pe asimi numéro de téléphone akangi sûrement a changé numéro yango maman oya bengi ngai po yebisa ngai regarde un peu mon problème essaie un peu de parler à la communauté moi je ne peux pas venir parler à la communauté parce que ça sera honte le Rwandais va se moquer de moi ça sera une honte je ne peux pas et moi je ne peux pas vos trucs là des réseaux je ne peux pas je suis venu chez toi seulement pour t'expliquer mon problème c'est ça le problème que j'ai maman Nito je suis resté avec les enfants comme mon mari ne voulait pas qu'on fasse beaucoup d'enfants. La fille aînée, elle a 21 ans. Et la deuxième, elle a 16 ans. Abi deuxième mois, on a boté qui na makas parce que nous ben n'a pas été vendu tout ce qu'on a mon amour na tête au bota. Na maïle qui a qui moi si n'est qui bota. Donc moi na 16-17 ans, 16-17 ans, entre 16-17 ans, moi bossa na 21 ans. Le problème de ko oyo azanango yango. Kobino batuboyi ki bocha na commentaire. Est-ce que ndeko mobali o ndenga tiki moi si po aza rwandaise. Akei pona bitumba oyo ezoleka siko na mboka ndenge azwi information ki Goma ekei yango wana ye asali nini aboyi mwasi est-ce que asali mabe to asali bocha ba commentaire s'il vous plaît asali mabe to asali malamu po mama oyo akakotana ba commentaire na bino mama oyo ndeko na biso Caroline komane Caroline pesa ngaka kombo ya Kinyarwanda ya makasi na kokia ngote na kaika Caroline kombo Kinyarwanda na kokia ngote sikoyo mama oyo alobi est-ce que bitumba ya deux pays ekoko kabola pe bolingo abi eza bamboka mibale eza kobunda ye aza na orpheline de père et de mère baparents na ye bakufa déjà na guerre baguerre mboka na bango kuna baparents na ye bakufa ntango ayaki na États-Unis akutaka mobali wana na États-Unis ntango basololi a expliqué nde baparents na ye bakufa tout ça mobali azali quand même na compassion zaki na mawa akamati asali nini abali ye bapala na penza bitobala na mbone giforme mama Eliane toboti bana dans le mariage tokendaka pe na église
parce na biso pe ya congolais naza intégré na kati ya ba congolais naza vraiment intégré siko mobali ya boyinga boye est-ce que bitumba ya mboka ekoki pe koboma pe libala ngai bien en tout cas je peux pas répondre tika bato baza abonné na Hélène Nitu TV batala bango bakopesa ba réponse na ba commentaire siko ngai na yebisi nga bi mama obi biso na biso na ba congolais nde tozala a bikolo pe tout anaka omona ekolo ne ekolo baobala na te ekolo ne ekolo bali kobala na te mais sauf que bona kimi mambo akala makambo ya lelo bato koma hotelema tobala na te poani tona problème eloko toboyaka bato bandundu oyo baza mambo akintudi nde babala na te mais oyo setikali kobala na problème te neti fi ayebisingaki baolinga te abala mobali mpo mobali naza moluba bango babata bandundu mobali aza moluba abala moluba te siko papa na mama mwana na bino abi akomi na 42 ans siko abino bobo abala moluba abala na age nini ana 42 ans abala te abota te siko abala na age nini bolukela mobali so bolukela ye tant pis problème eza te alors ndeko na biso oyo Caroline ngai nayebisaki eke nakosa abaki esala mon émission parce que likambo lekolo ekomeli ngai ekozala mpe ekomelaka mpe bato mosusu baza na courage ya koloba te bavandi moya baloba eza te omwa courage ya koloba eza te koza mpe ekomela bato mosusu ndenge ekomeli nga vraiment aleli azolelama ya miso azobana kokoka te banda na ye na États-Unis awa na ndenge kamba na nga congolais na nga oyo tozalaka bien vraiment tozalaka ne très bien mobali moko malamu asokipaka na bana asokipaka na nga nasalaka ye mpe asalaka vraiment tozwaka so ya ndako bien tozalaka bien vraiment nazalaka na nga sans problème sikoyo ndenge akeboye atiki nga bana na kosuka wapi Rwanda kolinga kobala nga akozala te lokwa na bandeki vi na nga na congolais mwe Rwanda abala nga lelo oyo soki kembala ke libela kya boyinga penza libela Rwanda kolinga kobala nga ozala te et puis bana nde ba deja bikolo mibale boye eza kaka pasi na biso bonga na yoki lokwa na yoki problème eza te na kosala na émission ça va chérie ça a été ok parce que bino ba ibozo tala ngai bol kokolo bani na likabo chileka ba commentaire kokolo bani guerre ya Goma ebomi libala siko oyo ezaka moto ka moko oyo alobi to yebi peut-être que bato musu moko alobi ki bato mususu bakoki kozala pe na kati ya ba situation oyo mais basa na courage ya koloba te nga na courage kolika na ba réseaux sociaux na kokoka na ngai te je sais que si je passe ces réseaux pour parler de ces genre de choses je serai incertain abia ozala incertain ba congolais ba ko insulter ba rwandais ba ko insulter parce que aza entre les deux pays nenga lobi maintenant là aza entre les deux pays ba ko insulter yango ala bande ko na yeko episa bino na yeko expliquer bino botela na mama Caroline likambo so boni mobile na yazonga bokoma ke mobile na azonga so boni mobile na ke libela bokoma ke mobile na ke libela so boni bino ka mutu bokomona oni bokoki kokoma po yazo kamwa ay makambo mboka mibale guerre pays mibale ekendo kabola bolingo oyo za mwana za na 21 ans abi oyo ngamona victime ya bitumba papa na mama bakufa na bitumba papa na mama bakufa pana na États-Unis na leka ba mboka ti aboka ngunda soki na mboka nini wana yebiseki ngai tango banini na bango ekobima ba ko installer bango na nini kuna na États-Unis abina sali boye na vie na moni pasi mingi koko ba pena komi awa na zupe mobile na ngaza muta Bukavu to vandi na bien mais bitumbo ya 2025 yo et bien si senga mobile na ndako avu le clavier bino moko boloba Maman Caroline asala nini mobile akangi téléphone sûrement changé de numéro de téléphone mobile aboy Maman Caroline mobile aza muta Bukavu abi gomeke direction Bukavu ayebisi question na otala yo boye na boyi mabe ekoma alors po mabe ekoma te ya ngwana nga na sa nini nga na ke ne me cherchez plus là-bas oh. Eh ben mi pe ba banzembo moi j'ai changé l'adresse c'est difficile bon à vous les claviers. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mkalusa kumuna. Nzamba ni beshene bana betu. Bon, c'est bon comme ataba bisous. Bon dimanche. Bye bye.
j'ai mal au bras. Libakwesanga. Likata shenu shiri papi ninda shaiwa he. Daitaka kuningune papi ninda baiwa me. Namo utenge